Makamugo oyo bosengi to lakisango na bato ndenge yango ezalaka. Ndenge yango pe ezali. Pona nini? Soki totiki laisser aller na bana. Bana musu bazobotama basambelaka lisusu te. Mais tata na ye aza pasteur. Bazali bazalite. Bana pe ya selo basambelaka lisusu te. Bazali bazalite. Bana longi baza lisusu te. Bazali bazalite. Bana bakengi bazali me basambelaka lisusu te. Bazali bazalite. Bana babongi nzela pe babongisi nzela. Mboni mwana yo tata bien mama obiki mwana biki te. Ekosalo pasi na motema. Epa tozokende makambo mingi ekozala. Mwana na yesu asali mabe ndenge nzambe akopiniri ye yo soki ozwi kaka mawa osali mawa olandi. Parce que ntango bozotenga te ya bana bazokoyoka te. Mokili ekozala kaka boye te. Mokili okochange. Mabe nyonso tozomona na miso oyo tozosala biso moko ekozala lisusu te soki osali yango nzambe moko akolandela yo. Mais soki oregrete kaka mingi ntango toyaka mwana soki asali likambo oyo mbango mpe ya papa limbisa mwana tosalaka yango mpe tosalaka te. Limbisa mwana me mikolo koya mwana soki abebisi na ye nzambe apinire soki osengi olimbisi yo mpe olandi. Eske makambo ya ndenge wana eya te? Eya te. Eza programme nzambe akosala ekoya. Bobendaka bana maleme bayeba banzela akosambela mayele akosambela oyo betumbu tozomona na pasi lelo oyo na banzala na bitumba na makambo ezomona na mokili. Nzambe asali nini? Aningisi mokili apesi etumbu. Crise yango tozomona ke nzambe alobaki crise ekozala na 4e génération. Bitumba ekozala, kowela na ekozala, mabele ekoningana, batu bakobela, batu bakokufa, mai makotonda. Elakisi nini? Koya ya mwana moto ekomi pene. Soki tobongwani te ndenge nalobi limisa mwana nasa na yo moko mpe bazwi yo. Moni ntango tozokoteya na bana bazala pembeni bayokaka makambo oyo bazokoloba ntango ekoki. Pasi ya moto mwindo ewumeli ntango molai. Alingi asepelisa biso ye moko tata nzambe. Yango tozoloba ntango nyonso mabondeli yango papa atikaki mabondeli ya ntongo, mabondeli ya bangonga na pokwa soirée